Papa Simba Siko. Yamana mutume kwana. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans un nouveau numéro sur Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Kanenge Tolobaka Dida Lumumba Loma la taille S. Yolo Lendo Adida Lumumba lo fundu Yolo fundu Adida Lumumba lo Lendo Toyebate Nani Aleki Tokoyeba Sima Soki Nani Aleki Soki Nzamba Zongite Biso tout Tolanda ki matanga ya Papa Kwedi Toyebi bansango nini tope actualité nini ozoleka na Congo ndenge kaka toyebisaka bino na Congo Winner télévision muke batebele télévision muke batebele ozomona pena ki papa na bana bazowelela télécommande kuna bana barobi papa biso to biso nde Congo Winner papa pe kuna bana ngai nde Congo Winner pona nini bazowelela télécommande na Congo Winner po bayebi ke na Congo Winner bêtise ezalaka te TV moko batebele na katsa TV moko papa zo tala na bana okoyoka bêtise te soko oyoki ba bêtise te kekene pa ba l'autre là nde okoyeba kuna nini elekaka pe okoyoka sonyo kokotala na bana te. Chez nous, na Congo Winner, on a actualité. Actualité n'oblige, les kaka toujours on na bino adila lumumba soki aleki na Congo Winner, ce qui aleki nde ko pesa bantango yo eza na actualité. Biso tout omoni makambo zo leka na Congo, Tcheko aute kotika biso ko kufa ya Tcheko, nanu bakundi Tcheko te baleli ete, tango basali programme ya Tcheko to yoki kuna Papa Kwedi akufi. Bakundi Tcheko bazo sala programme ya Papa Kwedi nano ebimite toyoki kuna Mama Nzita kufi. Bakundi nanu Papa Kwedi te tango bazo kunda Papa Kwedi toyoka kuna madeso pembe lisusu akufi. Finalement na ebite to okende wapi na mboka na biso. Pourquoi kaka ba artiste comédien na ebite eza ekomi concurrence to eza likambo moko ke ngasoki na moni Adida Lumumba entel akufi na moni ba ndenge bakundelie bakundie na honneur tika nga pena lukali wapo nga pena kufu wapo bakunda nga pena honneur na yeba te so likambo ngo ekomi bongo to eza kaka na ndenge zali to beta lisolo ngo awa est-ce que Papa Kwedi akundami na honneur na compte ya RTNC to na compte ya NTPC l'association ya artiste comédien toyeba ngo toujours na émission nini eboti polémique na matanga ya Papa Kwedi toyeba yango a est-ce que Mama Nzita pe ba kokunda na honneur ndenge bakundi Papa Kwedi est-ce que président de la République a royal sous na matanga ya Mama Nzita ndenge ye na matanga ya Papa Kwedi nyoso toyeba na kana émission a balobi Fabricas ayemabe Fabricas ayemabe biso tout total na ba image Fabricas toyoki kuna lobi ke ye a répétaka na ba chantier te ye tanga azo répéter ozo sentir ke azo répéter toyebe longo nyoso awa Ferregola est-ce que tanga azalaki na prison ko bimana ye asali bien ndenga kotaki na studio ou esengaki Ferregola azwa nanu temps azwa nanu pause à réfléchir par rapport à Nenga Routi la prison, biso tout toyeba ki eloko nini Ferré à côté la prison de toyeba ki Nenga beta ki mwana. Il fallait nanu abima azwa repos azwa conscience ya koyeba nini il fallait ça là par rapport ya album auto ko bimsela biso tout toyoki nzembo Ferré gola yembi ayembeli banguna na ye o babande ko lukaye ata mutu na se mutu nyoso oki nzembo wana est-ce que nzembo wana yembeli ba artiste comédien et ba artiste musicien to ayembeli bureau na ye nyoso to yebela ngo toujours na émission na biso awa na Congo Winner télévision avec yemoko l'homme à la taille S Adida Lumumba mwana mobala boya monene balobi tanga aza na Congo Winner Mama Sarah Kabunji penala la kane pongia kitoko balobi Mama Sarah la kapongi ya kitoko talaka mwasa leki ngolo na mwindo la Cléopâtre ala la kapenda pongi ya kitoko ayabi ke combattant na Adida zali azala te ayabi ke je suis à l'aise parce que Adida Lumumba zali ko ça jeté
Mbote bonjour na yo balobi Mama Sarah la Cléopâtre. Balobi mwasa leki ngolo na mwindo mwasa leki ngolo na musielu. Dikolo na ngo bakisa. Bilo moko boyeba. Mbote bonjour na yo balobi Costa Mayas mutamema tirki na maboko. Mbote bonjour na yo Fabrice Kabunji. Donc merci na yo Mikolo pe adi dazolela hein moi un peu ça. Hein balobi na France kuna Orange Man pe comment na ngona ba téléphone. Au lieu de que na konyoko mana ba Western moi Orange Man adi da penda moni penda ke Orange Man ba tali be atala penda bina Fabrice Kabunji et que ça la moi qui te connais lengi. Merci na yo Hervé Luzolo. Donc tu continues toujours à s'abonner, tu continues à partager ba élément ya Congo Winner et que ça la bien. Mbote bonjour na yo GB balobi double mère balobi la femme selon Jésus-Christ likolo nango mille esprit. Merci na oyo sala ki epa ya Dida Lumumba. Tozala ki na dia GB kuna na morgue ya 50 atalika Dida Lumumba zalaka ne combattant mais aye Dida Lumumba pesanga moi micro hein to sala makambonga ndenge zalaka kaka vous comprendre donc Nadia GB mille esprit ba gros bisous na yo mère ba petit donc on est là toujours ba le biso moni atangi comment on faut comprendre ce qu'a dit Dida Lumumba c'est ka baye au solate faut sola rapport à Dida Lumumba na sala kama makambo awa ba fani na nga tout ya TikTok ba bone na nga tout ya TikTok a Dida Lumumba yo ay na OK déjà na ba 2000 vous comprenez et ça la nga pe bien ne boza 2000 wana bo hein bo s'abonner pe na Congo Winner télévision pour bozwa mabanga ya solo so za na posa libanga comment kaka sala moi commentaire et sala moi bien. Hein? Mbote bonjour na yo balobi mon ami que j'aime beaucoup balobi Christian Loutou mon artiste préféré mon ami de tous les temps donc comme mbote non pourquoi pas tu na tali na ngambo Suisse nazo mona déjà grand frère propre ya makila donc balobi Rider Luna hein après nzambe balobi ezande ye après nzambe tanga salaka Dida alobi te na tindeli yo Rider Luna donc yende aza wana pona yo merci mon vieux je te salue. Na nyoso sala pona Dida Lumumba pourquoi pas ma grande sœur propre balobi la di Luna gros bisous na grande sœur propre ya makila bureau hein wana bureau ya petit na ye a Dida Lumumba donc ba gros bisous na grande sœur pourquoi pas Passi Luna pourquoi pas Iris Luna Njuzi Luna Timba Luna ba gros bisous na bino to koti na mama na likambonga ndeto lo bakasoka Dida Lumumba bando tomboka ba lo baseke ayende na makambu seka Dida Lumumba ayende na makambu to salaka ba analyse moko boy mituna biso efo salaka to banana na ngambo ya ba artiste to na obsèque ya Papa Kwedi biso tout au moni Papa Kwedi akundami na honneur. J'espère que tu as la Corbillard même. Tu as la Corbillard bakundeli Papa Kwedi. Ngalu kuta mabete to benga Corbillard ya présidentiel Tonine. NTPC déjà bazwa ki Corbillard na bango oboso mona ya mwindu wana zo baluka wana. Mais subtilement to mona kaka boy Corbillard moko ye ya momamba. Malgré me mona ka ba we. C'est pour na kandate. Souka na Corbillard. On a mona ngo tate o artiste songolo par la kundi ba l'exen encore. To mona ki tala Corbillard det Corbillard a mwindo na o ba yaki na ngonde po ba kundi la papa ba tanya na ebena corps ya Papa Kwedi. Mais botala makam président de la République a lukeli ba comédien. Est-ce que Zama la mutope mabe président de la République aya ko assister na obsèque ya nani ya Papa Kwedi? Pour les comme bota polémique partout. Et comment bota polémique partout? Artiste comédien bazala qui négligé. Il paraît. On est le bien du daté. Pour Dida Lumumba, on a analyse selon oye a monaki nandenge obsèque ya père eleki.
Adida Lumumba zaki sur place. To bandi corps kuna na nini na cinquantenaire, to longo cinquantenaire, to ke RTNC to ke place des artistes. Maintenant na nyonso wana batu bazo sala musala c'est le contexte na bango. Mais Adida Lumumba pe aye c'est le contexte na ye, aye ko sala analyse na oyo amona ki koto eza négatif, koto eza positif. Et tant que moi na Congo winner, et tant que combattant ya Congo winner, ako megelo oti, pour aso mego okufa. Babi ba tamblara nzela moko soki ba exprimi bale balani. Yo za na bokisi, yo za na bonganga, ye kuna za na bonzambe bo tambola bien ti. So za na bonzambe fo tambola pe na bonzambe po makambu nekene liboso. Tango yo zo travailler na muto ya tambola na vision na te seke musala ke kitoko te. Yo fo tambola na vision ya mutu. Oh, le binango, mon père spirituel, le révérence Servite Kajan, je te salue, papa. Coup de chapeau. Ce que bah dit dans le monde, bah zaboué en dehors, bon nzambe, nzambe, tata nzamba, tambolaka. Et ça peut ba prière, y a ba père spirituel na bango, tous père spirituel na ngane mutu. Chaque fois ça ngana mabonde linga moko pe na sambe la raison sentir qu'il a dit dans le monde bah aspect. Sentir hein. Elle bino na pe misa ki bino sko na yi. Moutouna moutasali ba analyse nae. Tozongi. Moutouna moutasali ba analyse nae. Qu'est-ce qui fait que les lobes artistes baba nakoloba que ba négliger bango. Ba négliger bango par rapport à nini? Papa Kwedi azalaka kati artiste comédien. Azalaka kati artiste comédien, excusez-moi. Azalaka kati artiste comédien. Papa Kwedi azala moko ya ba travailleur na RTNC. Papa Kwedi akundami na honneur par rapport au tant qu'artiste et tant que aussi travailleur ya RTNC. RTNC DT. Excusez, RTNC 3T, RTNC DT, mais RTNC 1. Biso tout total ba maboki ya Papa Kwedi. Parce que Papa Kwedi a ça la théâtre classique, mais il y a ça la théâtre populaire. Ba polémique comme bima. Ba artiste comédien, bazala qui négligé, ba artiste comédien bazala qui saboté, y compris même na ba artiste comédien yemoko Papa Kwedi. Écoutez, Nef Sabinelo Morobo. Je vais vous expliquer une chose. Tout ça là, un peu, moi, analyse entre Ngana Bino. Est-ce que, quand il y a un accord, il y a Papa Kwedi na RTNC, ils ont qui organisation il y a un TPC, il y a une association na Bino, il y a artistes comme les Nyon Sobosala. Et donc, on a beau comprendre, moi, Banino on a des salaires bon. Hein? Comment que Bino bossa la polémique n'a il fallait pas bossa la polémique. Matanga ya Papa Kwedi ata cotisation moko salamité. Ata artiste comédien moko te a pesi 100 francs. Na matanga Papa Kwedi. Bino artiste comédien. Quand est-ce que botika hypocrisie? Bolinga na na mbebo. Quand est-ce que botika na ba hypocrisie bozanango? To tambusi ba caméra boloba. Bokoki koloba ta. Mais caméra zate, fallait na za na caméra fallait tata ba voice. Pour li kam mikolo ga comme na ngali kam ba voice. Et là, on y les a tango Papa Kwedi azalaka en vie. Bino ba artiste comédien. Oh, soi-disant beaucoup fait la car. Topé ba artiste comédien ba kufa. Président la bino azalaka wana. Et là, on y les a kende koloba na Papa Kwedi. Pourquoi yaka na matanga ba comédien ti? Mais bo salaka yango ti. Je m'excuse.
bosalaka yango te. Mais lelo bomoni mutu atia mutu na se bokomo loba ba vérité. Pourquoi n'avait mortuel na ye to mona ki ata mutu ta yaka. Bartiste comédien belé ba yete. Misu baloba boyoki kuna venanga lendenga lobi. Boyoki kuna misu balobi ni ke nazalaki empêché. Na belaki boye. Mais tant balobi ke ba belaki bazalaki boye. Tant bazo si ça ba interview et pas ba journaliste na kuzu bangwana to yoka bango ba loba ni ke to bandaki ko ya te parce que to ya ki te parce que yé pas bana ko ya na matanga batute. Est-ce que ba jijara mo wey? Est-ce que ba sambara na mo wey? O lobanine o discuter la cercle tonine. Donc ceux qui muta sali o mabe osaka obligé ko sala mutu mabe. Bible lo ba la bénédiction s'arrache. Bénédiction ba arrachango. Muninga ko salo mabe yo sali o bolamu yebaka bolamu na yo wane ganga. Moi je vous dis hein. Bolamu na yo wane ke ganga. Ye moko ko bando sentir que aza na capacité soki moko boy wana atala ye moko nzambe na ngai muto asali nga mabe, muto na sali mabe mais yazo zongela nga bolamu. Muto na sali mabe yazo zongela nga bolamu. Omoni bolamu. Bolamu epola kateo. Bolamu epola ati. Il faut continuer ko sala bolamu. Omoni ba di da lumumbo yo soki ba banda ko sala bolamu te. Me bazalaka banga bazala boete na ba mama Saraka Bonji. Banga bazala boete? Yo banno banna ko sala na ba chaîne yo zo sala wana. Est-ce que ta patron auto patron non déjà tout na ta idée to ko sa ndenge nini pour te fonctionner bien. Mais nga peno santi peno vandi boye mama Saraka Bunda benga adida o mona ndenge ni to ko sa ndenge ni. C'est-à-dire c'est que pour ye a se confier na nga c'est que nga fona sala makambo mo e ko sepelisa ye. Pour nga pena mériter bolamu e pa na ye. C'est ça dans la vie. Pourquoi personne ne répond à bino artiste? Bino na bino botonga. Bino na bino botonga ba poison. Bino na bino. Siko yo tango ya osala polémique par rapport ya obsèque ya papa Kwedi. Yango siko botonga ba poison. Pour ta la question na teli Jérémy poison, il faut Jérémy akufana ta la ndeni ba okunda ye. Pour la lobi na boyoka yi papa ko ba lobi ke neku ya ko telema bongo na liwana ye andimi atate ka bourgmestre na ko ya ye fa na ba chef de quartier ba négliger mututi na RTNC ba négliger mututi place o ba tsaki wana mais to mona ki tande tu full o est-ce que ba o ba za ba comédien ba onyo so ba bani ba onyo so ba comédien te to tala ngana bino ensemble. Bazaba comédien te. Mais bino boye retard. Place ici batu bavandi. Mini essaye ebana jamais ce qui président de la République a koti yebaka ke mutu mso ko kota te. Mutu mso ko bouger te. Je m'excuse. Mutu mso ko bouger pas en matin. Oh basala ki sécurité on est sécurité à NTPCT. Ezaki la police te. Ezalaki nde bana mura na jikata. Oh, ce qu'on bouge, ça ne faut pas. Olandi papa Kwedi. Olandi papa Kwedi, ça a été na Congo. Partout, même dans la pays Europe. Même en Amérique, partout, ça se fait toujours comme ça. Boyoka qui président de la République avant Abima, à Kenaki Alobaki. A solo li pena ba artiste comédien. Et loko ezanga bino ba artiste comédien, ezanga ba biloko mususu l'état tem ta ko sunga bino. Remarquez même bino moko eloko eboma bino na bwana bolingo te. Soy bozaki na bolingo bino bo batu mo boko le kana TV te bo sengaka. Pourquoi bo le kana TV bo sengaka? Po bolingo ezate muna muto ata l'intérêt na ye. Muna muto aluka soma mituka, muna muto aluka soma bandaku, mais ata la ba intérêt ya baninga te. Yango lelo yo bo kunda maloko ba soso.
bokufa lokola ba meme. Ata ngulu kutu ya kapela akufa bongo te, ngulu ya kapela peno mona bazwi ngulu ba yeko boma me ba otala est-ce que si la to resila te ba kataka nyonso mbana mako te. Ba mundweri batika biso, ba pululu batika biso, ba vie mundweri batika, ba artiste belle batiki biso yo. Tande bozo sila. Pasteur de la foi, le bango. Donc, il faut topper sa pasteur de la foi. Raison? Lelo bino mombo comme ndima. Lelo bondima qui était. Kaka bino artiste bo benga pasteur de la foi boloba nini ki e? Asala rate, asala rabena bonzamba solo ta simba kisi boy boy. Ce que professeur ya le barrier après ça bon disons hier aza évangéliste. Ezala ki le quoi le ba ki batu ba me mona ba nenge na bango. Alobaka boy. Nenge te kolela muninga na biso. Biso ba etotikali moma yango ya koyeba nzambe. Bo ane oyo Baptiste bele ba osila. Mais pour Baptiste bele ba sila te moma yango ya koyeba nzambe ya kosala nzambe na ndenga bosolo. Yango lele kokisami. Yango lele kokisami. Pasteur de la foi le bango. Tala ndenge Baptiste ba komosila, tane Baptiste comédien bazo landana. Merci na yo pasteur de la foi. Tango yango yo, likambo na tango na yango e. Oyo tango ya nzambe, moma yango yo tango yango yo bandeko toluka nzambe. Binomo ba courte joie, binomo tala ton nga ko détailler ba bloko msusu te. Organisation ya RTNC oyo basala ki po balela et tant que papa Kwedi et tant que agent na bango yango basala ki RTNC za organisation ya ba comédien te. Organisation ya ba comédien o basala ki po balela papa Kwedi pardon papa Masumozo ya 3 papa Kwedi ezalaki na place des artistes. Tout le monde qui va présenter ça, il va présenter sobe, bah c'est parce que balobi artiste comédien bah la kaye na lo lenge ya ba comédien, artiste musicien bah la kaye na lo yembo, footballeur bah la kaye na balle, basketteur bah la kaye na ballon la bango. Siko bino boleka. Kuna bah la ki papa Kwedi na RTNC tant que journaliste. Bon mona ki maman na biso mami ile la ninga lo baki ba journaliste boza wapi. Parce que boyebi ba émission babandai ko sala papa Kwedi aza fonctionnaire ya RTNC. Ce que bonibo sala ba différence par rapport à ni. Bonibo sala polémique par rapport à ni. Papa Masumu aza négligé ba sunoli est-ce que Papa Masumu osala RTNC. Ole na papa ko babi Papa Masumu kutu président kutu avandi te. Bongo biso ba mbolo to kovandela. Ah, nzambe na bomo. Dotika ba bêtise. To mona ikuna ba artiste comédien ba s'exprimer na bango na place des artistes. Kuna ba ministre merci na yo. Son Excellence Nailo Rosali, monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Fatou Beto, to sentir que to sentir que Beto zo sala. Merci Nandenge au assistant qui n'obsèque ya papa na biso Kwedi. Merci na yo pe lisusu nde tokolo ba muto azwa Kinshasa mobimba na kini bo peto balobi papa Gentini ngobila malgré kini bo peto ngo ezaka na bo soto eza su kini bo peto te ya salité. Et tant que gouverneur, il faut ça la paix solution. Bah le beau bino boloba qui ne bo peto ana, eza pe bo peto na ndenga solo. O eza qui ne bo peto te mais qui ne bo soto. Et là ko eza na biso pardon na bimi libanda si j'étais parce que to moni lelo gouverneur ayaki. Ayako assister na obsèque ya papa na biso Kwedi. Mais ala ayoka image. O moni biso mo to mpesa na biso ka passe. Ba mbouteage ana okili kili amo.
Et là, on a créé les routes secondaires. Pour les athées, on a désordre. Si la ministre na biso ya média balobi Patrick Mouya donc merci na assistance na yo na obsèque ya papa na biso artiste comédien malgré bino boyaki étant que agent ya RTNC ou assister na ni obsèque na ye parce que au tali aux ministre média au étant que journaliste ya RTNC étant que comédien pe ya mboka na biso o asali ebele merci et suka kaka pa ya papa ko éditer ezala na artiste nyonso parce que eza moko ya lokumu ya mboka na biso kota l'artiste comédien akufi mais bakonzi na biso honoré ye eza fierté kotala que c'est que artiste comédien pe gouvernement na biso et comme kotala bango et comme kotia bango ka donc c'est ça même le na Nigeria c'est toujours comme ça mais n'est-ce qu'il faut to luka ne solution pour na artiste comédien ba maison ya production ya cinéma ezate sali otoko betela c'était o biso tout ba ki sala cinéma ezalaki na nini na Boboto si je me trompe pas en face ya Gombe ya ISTP Gombe ko donc ezalaki wana o lelo ba député ya provincial bazana 4 ba député provinciaux pardon bazana 4 ezaka ya bango te même ata parler du peuple ezaka ya bango te mobuta tonga ngo te po ezala nini assemblée ya bango te ezaka ya ba artiste mais Boboto la na bino kaka ba artiste comédien ba place na bango nyonso po bino ne bozana bokonzi mais loko to bana kolandela ngo ba bina na pouvoir a fati to olandela nyonso to botola nyonso eza ya bino te tozo botola malgré bo sala mino pe loko te bokomi kozwa $21,000 eza passe dans to olandela bino peuple congolais zo souffrir bino ba konzi ba monga nyonso yango boya bebisa ngo kana ba matanga bato yango na boya bebisa ngo na ba matanga bato boluka solution ya ba congolais bazala bien social ezala bien transport ezala bien nyonso ezala bien to boyi na biso boya kana ba matanga bolingi kosunga bato boyete tango mutazo bela azokelelaka la tv bosunga te bo kansa ko mbongo bozela mutakufa non to lingi biloko wana te bo banda kundaka bibembe te bo sepela pe ba artiste comédien babalaka ba artiste comédien bo lukela bango moi production moko bo ba tourner pe film makasi le tala ba Nigeria lelo na tala ka film Nigeria te na ba artiste comédien wana ba film ebele o ba osala wana ya ba kindoki ya ba nini eza ba film Nigeria ba traduire ngona lingala bango ba tourner ba film selon traduction na bango mais chez nous les Congolais tolingi ko tricher donc au moins Nigeria azo pumwe po bango ba même na ba wenze ba kisi bazo sala selon traduction na bango ndenge le kaka na mboka ba dévoiler yango boy bino il faut ko sala mingi ya mutema mabe ya ba poison a biso na Congo faut sala mingi ba théâtre ba poison ya roboto na basi ya robomaka batu ya kimutema mabe ba engagé na compagnie au détourner muninga o lingi muninga longwa po yo tikala po yo zo poste wana soko zu poste muninga wana est-ce que yo ko sala lokola muninga wana est-ce que yo ko sala mayela muninga wana nyonso wana boye ba ngote ba artiste comédien tika nzamba pambola bino toyebi que borozwa nyonso j'espère que to landela bino ba image nyonso ya papa Kwedi nde to bani na cinquantenaire na ndenge to ye awa na ndenge to ke cimetière nyonso to zwango awa na Congo Winner bo sentir même qualité ba image et pas na biso za ne qualité et pas na biso za qualité yango to loba ke YouTube merci pour pesi ba te belé misala pe bato bozora ba misala na ba chaîne ba YouTube bon c'est peut ça rapide patron na bino bon ça la image la bino kitoko comment que bino bo letsa ba image à salité ba image mo ninga na désordre on senti image balance bien té salité nyonso ya salité ou bien ba patron na bino ba pesa bino ba mbongo bo kenaka ko renforcer capacité ya ba misala na bino bozo sala renforcement ya capacité zali hein. Au moins, on a payé la misala, on va dire, mais on a payé la mbongo, on peut se belé sur tout le bal, sur la kanda misusu. Maman dit, borozwa programme na ye, borozwa nyonso awa. Ce ba pesi programme borozwa nyonso. Pour le moment, notre yeux ata
programme mokote moi to lobela makambo ya maman Nzita awe ezalate parce que Adida Lumumba alekaka na Congo Winner alobaka o eza actualité ta lobaka te alobaka te ba deswa pembe pe boyebela ngo awa actrice ya nani ya nani artiste la biso nani ba réseau tokozwango a bino bo tanga ka bato bayaka na ba théâtre na bibembete na ba obseka batu te nane sa mona kikeda ya na matanga mutu nane sa mona kikeda ya kola na mat to bana tsoko bimza ba artiste nyonso oyo bayaka te na matanga batu mais bino mutakufi bolo ba papa kwedi tokena te po papa kwedi ayaka na matanga batu te dommage désolé cher ami et abuzoba bo mwana mtesa la bino bo mwana. Merci, j'espère que tu as eu tout ça. Moi, analyse par rapport à la polémique à Bouzoba, aux ça, la artiste et comédien, par rapport à obsèque, il y a papa, l'obsèque, pour dire, ça, la moi, comparaison, n'engeni na obsèque, il y a papa, pour dire, président de la République, aïe, bayaka, tina, bamatanga, artiste, n'engeni, to koufé la tcheko, to koufé la banane, bayaka, maman, li va yaka, bamatanga, batunyo, soir. Et là, bon, mabino, bowling à 10%, bowling à 5%, bowling à pourcentage. Boka la siko bolibi ke programme wana fallait NTP sa zwango wana za binote za RTNC ya bino ezalaki na nini on va bien ngoni na place des artistes à place bosala ki buzoba na bino kuna buzoba. Bien, merci Balobi. Tozo beto lisolo siko toyo likambo ya Fabregas. Nanya lo ba ke Fabregas asila. Nani alobaka Fabregas akoka lisusu te. Nazo bisa yo musique e komaka elengise elengi. Ezo komaka kelengi. Mais finalement toi baté to kende wapi. Salut grande sœur propre. Gros bisous à toi. C'est ma sœur hein. La Diluna. Pedro. Gros bisous à toi. Donc c'est-à-dire que dans ça la Babylone comme sous na mboka na biso to za ko se comprendre te. Lelo poison comme trop. Lelo ko vanda na ba camarade o miye ba lisusu te. Donc tant ozo melata moi jina il faut mema na mulangi na yo. Pozo banga ke soko betika turbo. Yo na ye bosala ka musala morote. Yo na ye bokoka na capacité te. Yo na ye bozala na ba prompte. Mais souci na ye a éliminer o kako kende. Nanya lobi ke Fabregas asila. To uti kolanda biso na bino bomoni Fabregas na répétition na ye azo répéter na ebiso na ebité population ya ba musicien ba yeko ça la test pour Fabregas je vous dis ba o ba kima ba kosa ba ya ba noko batali ba habité vieza na Villanova. Félicitations na yo Fabregas. Félicitations na yo Fabregas. Balobi métier noir. Yango tant ça la comparaison, bon compara Bina Filé na Fabregas te. Parce que Bina Filé aza moko ya mwano ba wuti pas ya nani et pas ya Fabregas. Tant ça la comparaison to comparer héritier na Fabregas. Le lot to rebeta c'était za polémique te parce que chez nous na Congo Winner télévision polémique ezala raté ndeka Adida Lumumba lo malatai asa lobaka soki yo za lo lendo nga na lo fundu yo lo lendo siko toyeba na tena na lekise ke nzambe mutakokata makambo yango to sala mo comparaison entre héritier Watanabe na Fabregas. Bon en fait rolo baketo a fier na Fabregas parce que Fabregas a sali a bimisi ba musicien o pe ba sa lo kumba sa la fierté ya ba musicien ya Congo parce que ce total le gwa ndeti comment je peux dire vibrateur total Bina Filé nyonso wana eza fierté ya nani ya Fabregas botangela nga musicien nini o déjà hérité Watanabe abimisi awa o ya ko beta to la lobiki o musicien na nga ndemu na sali po yazala c'est totangi peut-être Olivier musicien maison mère total banane bazé ba waze quoi presque ba mission ba uti ba yepa na yemoko maintenant ce que to tika ko la polémique wana maintenant ce que biso ba chroniqueur to za bato photo soutenir bato wana tant to luka polémique na bato wana c'est que to boma musique na biso to zo boma musique na biso yango to epsaki bino poto ezali eza cimetière ba musicien
talande ko na biso neti nani sele yo sa kufa kala sele yo koma na ko kende ko décorer na ba fête et ça sila kala sele yo koma beta makamba bilamba kutezaka lisusu te awe koma nde yaka tonga nde na Congo yaka tonga beta nde ndule makamba bilamba etikala ya kala basaper bakoma bana mikie c'est le akomane coopérer ya ba funérailles ya kuna ya poto donc eloko osala ya ta komane ko lukaka ba polémique ko finga ba misère ba na succès po ya diembela na ba succès te soki muto osala makamba bien photo ndima muto ndeti Fabregas biso tout eba ke Fabregas ninga zana asili Fabregas copie sili musique que simba lisu te pona ye mais population ba ye ni na ko lo bano place ezate place ezate répétition silité test silité ba tout ba test pa na ye ya ba musicien ba orchestre songolo par la balongwe batali ba bi photo que n'est pas ya Fabregas pour kuna neto tozo amikana États-Unis lelo ba musicien bo kima Fabregas bo kena na poto da bozu nkanda bozu na ata kanda moko ta tala ce qu'on est beaucoup regretter est-ce que ba musicien ba yesu sous test pas ya Fabregas ba yeli musala to ba yeli poto point d'interrogation. Est-ce que faire rigola Azana raison toi azana tort toi ça l'erreur tout le monde a fait rigola à côté de prison même taïeba chambre ya prison ya côté azalate faire rigola bima tout le monde a même ata ndenge zalaka nango mutu abimi na prison to mona ba papa wemba ba bima na ba prison to ya to zo ba image et ya ba o kuna bazala kuna bazo ba image na ba poto wana mais faire rigoler za la rabo est-ce que faire rigoler ndenge il paraît ça dit daté to yoka faire rigoler to ka bimisa album ouais le mo isala marawana pour album ebe est-ce que album ya dynastique et simba to simité pour sur le terrain zate tozo kangote est-ce que et ça là qui que promotion a fait rigoler katana par rapport à kota qui prison to biso to ezaki le kambu ya mwana parce que biso to ate aloko na Congo beti mwana ozano à l'aise na poto beti mwana milukeli ndengambu poto ezaki nité kuna basimba mwana te et atelo la biso yo yaka nia to nia mama na mda ozo beta mwana selo ningi na poto même ofingi mwana elukelo problème la police ye to yebi biso nyonso faire rigola betaki mwana ki na funela la police bakanga ifere est-ce que ça moko ya raison que ça la qui a fait rigola bimi na prison mbala moko studio ko sala nzembo baini nanga vous pouvez imaginer est-ce que faire rigola kota ki prison na nzela ya banani ya ba musicien to na nzela mwana maintenant ngai na ngaki na sepela tant faire rigola bimai prison fallait avant à réfléchir à pemisa na moral na ye à comprendre nini na koki kosala eloko na sala ki mwana yango mte sali ke na kota prison maintenant ce qu'on a réfléchir ni na koki kosala est-ce que nzembo na yembeli ba musicien to ayembeli bureau na ye tangu ye ezati na ebité so tangu sa yembeli fali na réponse à pesi fali pour fali kuna yembi bloqué donc kuna fali yembi bloqué a bloqué ba jaloux nyonso yebe kuna yembeli ba ini nanga parce que biso tout yebi conquérir ya faire ezaka fali à part fali pour conquérir wana biso no toyeba keza ki jibe wera fali ferre waze kwa kofi o biso toyeba yango wana na minute to yebi ke guerre ezali Fabregas hérité Watanabe po Fabregas a sala polémique na bina filete po bina filaza mwana na ye a uti na maboko na ye maestro na ngai olongola ngala bo zo point banzembo na nyoso elobaka alongola na vie a passe quand même Fabregas a cause na mabena ye bina filé il faut pas se rappeler merci et pas à Fabregas. Malgré Fabregas pas dans ma bénaïe quand même. Il faut qu'on reconnaître le bienfait à Moutou.
yango esalaka mpo moto amata. Même nzambe bozomona nzambe oyo tosambelaka na moto azuwa nzambe soki apesi yo apamboli yo apesi yo yo okei korenye nango orenye nango mpena en désordre nzambe abotolo yango po bible elobi la bénédiction s'arrache bénédiction barachaka yango luka kolobaka bolamu ya papa na ofabrikas mpo yo ozala mpe béni. Ferregola, mon frère, leader, artiste, Jésus de nuances. Tano ba benga ko Jésus de nuances. Oza artiste o nga na linga vinanga mobimba tango zala na maison mère. Tango longwe maison mère na baya yo. Le lot de beta lizola dernier fils. Et c'est lui hein. Oh, dernier fils à Wenge, et dans la qui ferre. Dernier fils à Wenge, faire à Yembanini na Wenge 4x4 tout terrain, à Yembate. Mais, bon, comme même on a pas polémique, moko boy trop, donc, immature. Faire rigola, lève, fallo zona nous repos. Fallo zona nous repos. Au vanda nano réfléchir par rapport à la souffrance mutunyas ebi que prison eza place moko oyo mutako vanda te ou tina passe tango sali mbala moko nzembo wana en tout cas et sali ote mais équitisio. Deuxièmement, il faut au mekampe ko changer bureau. Luka bato ba na sagesse pe ba na intelligence. Kota la bureau ya ferré donc baza penda ba immature. Vraiment baza ba immature. Donc faire rigola bongi sa bureau na yo et ko sala bien. Faire rigola toto zelope toyoki nungu faire rigola akobeta pe stade de martyr. Après fallait eza ferré. Na sepeli bo beta na bino po stade de martyr eza ya mutu te. Eza pona mutu nyonso abeta wana. Tant basalaka stade de martyr wana tant batongaka ngo fallait azalaka te na botami te faire pe na botamaka te. Nanu te. Mais place au boluka bokota faut boyika mpiko. Biso tozana kaka pona ozoba image collection na ba TV. On est là. Donc ça la rendre bien beau ça là. Faire rigola c'est confirmé en bêta stade de martyr est-ce que Fali a ko bêta le 29 biso tout tozo la kaka. Est-ce que Toyoki Fali Poupa aza enregistré te kuna que concert aneza confirmé te za annulé. Nyoso toye bango kaka. Pour ce que l'équité biso pe ba panzisango toya tokolobela kaka. Tokolobela ngo kaka. Notre le kaka jamais errata. Merci Nabino Bayenyoso Bozala qui scotché branché toujours na Congo Winner Télévision avec Adida Lumumba l'homme à la taille SR. Ndenge biso to le barabiso awa na Congo Winner to finga raté to le barate TV moko batebele o ezali ke papa na bana bazota la TV nzela moko po bo salité za la raté loba lo bezala raté buzoba jamais bima na monoko to na Congo Winner Télévision. Ce qui voluki ba bêtise bo que n'est pas l'autre là o ba mesana ko ba buzoba topé bo soto na télévision. Bon s'abonner massivement donc on a Congo Winner Télévision. Ba commentaire na bino moi ba j'aime ba like na bino que ça la ngai moi bien Adida Lumumba. Bo pesa moi ba remarque oyo bo moni par rapport ya ba émission toujours ça la tona ba analyste toujours ça là ba remarque na bino et que ça la biso bien na ba commentaire to ba ke ah Adida Lumumba il faut bongisa kotoyo Adida Lumumba il faut ça la boy. Zoro point ndenge yé moko Cléopâtre ndenge lo barasara ka bundi l'homme à la hein d'abord comprendre kaka. Donc vous comprendre quand ndenge na kota l'homme à la taille S. Vous comprendre Cléopâtre ndenge lo bakabalobi Sarah ka bundi moi ça mwindo aleki ngolo na musielo. Donc tu comprendre quand ndenge lo bakadida Lumumba koto te koto et ça le rend moi bien pour
na ba conseil moi ba idole a dit dans le monde ba ndeko mona dit dans le monde ndeka mi makambo ba idole na ndenga travailler ka c'est que azongo pa mutu mo songolo parala to kotanga kombote bo comprendre kaka donc toza wana ngana bino pourquoi pas balobi Sarah Tumba donc ba gros bisous na yo tika nzamba bomba place aux allez pourquoi pas balobi Sarah Nyota Sandra Nyota donc ba gros bisous na bino balobi Nadine Mouloubi donc ba mbote na bino tout bozuli baku ya rolande émission na biso ba partager bo commenter bo liker et ko sala biso bien to kozalaka wana neto lo bakato bana misala na bino to continuer kaka kozalaka bana misala na bino là je salue balobi Constant Mayas donc amtamema suite amema tirki na maboko ba gros bisous na pourquoi pas balobi Fabrice Kabunji, donc Fabrice Kabunji, vous continuez toujours hein, partager mes émissions, ça ira bien. Yé moko soki na bosani balobi, hein? Balobi Hervé Luzolo, ozoyo kana esuste. Nini kako bungi boyendenge nini. Tozali merci à toi balobi Reader Luna, merci à toi Ladi Luna, merci à toi Passi Luna, merci à toi Iris Luna. Pourquoi pas la grande sœur na propre ya mapasa ona lingaka mingi balobi Timba Luna, hein? Nzuzi Luna, donc, gros bisous na bino, donc, on est là pour vous, balobi, bon continuez à s'abonner, ngana bino tokutani, prochain numéro, soki nzamba zongite, tokozala kana bino. Ciao! Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.